Babana ba mama, banani bakonda, papa. Babana ba mama, banani bayeni nini, ba mama. Bayeki sasa ebele, bateki biteka teka, baboti boti na tembe, batondi si Kinshasa, Kinshasa komi mulunge, baluba. Continuez, pardon. Bayeki sasa ebele, baboti boti na tembe, batondi si Kinshasa, Kinshasa komi mulunge, baluba. Baye kotonda na kini, bafongoli babutike, batongi bimeble, batelema na baliko, pona batala voisin muzuri, baswa. C'est pas possible. Donc, évangéliste aussi, j'ai fait mon travail d'évangélisation et pas naïe parce que donc on va essayer de voir comment pour ça pour réintégrer correctement l'église à besoin de sous enseignement à la sous pour que talent azanango et sous la paix na frère il m'a béti sur aux ana ba 50 000 $. Okoya une vie à bas sur le bon vraiment nazalaki ko ça na Équateur nazalaki parmi près du gouverneur mais naï cause instabilité moi si nanga toyokana kité moi c'est même qui moi bilo nyonso na bana vraiment na kokenda kendaki nyonso ekenda na tikala mabo pamba za artiste comédien vraiment nazalaki mingi nazalaki ko résider na Équateur nasalaki groupe nanga théâtral vraiment na œuvre qui pendant 4 ans nzamba sunga na komaki artiste numéro 1 à Équateur si okoma na moment moko moi difficulté kotaki ko se retrouver à Kinshasa vu que nazalaki na impossibilité yango na préféraki na luka musala moko o na kosala o ko orienter nga mais molimo na nzambe soso senga na teka ta bombo wana mona bato bazotambusa mai namona bato batekaka basashe nga mpe namona seke soki nateki ata bombo mpe na kose retrouve nabandaki mombongo ya bombo nazalaki na possibilité mingi te nazakotekaka 2 chances ya bombo par jour moi 6 000, 5 000, 7 000 nazali komona malgré ezalaki insuffisant na kolia na ndako mais ntina ngai epa na ye ezalaki plus ntango namonaki témoignage na ye azoteka bombo azoteka yango na esengo azoteka yango sans omoni aza mobali kitoko ajeune amobali kitoko mais il ne awuti mpe na mbongo peut-être abeteli bino nini wana awuti na bamongo ebele azalaki na ba 50 000 $. Oui, alors il s'est dit que le problème moko elekaki na vie na ye akiti na se ntango akiti na se il s'est permis ya koteka babombo c'est-à-dire awuti na likolo akiti ti à se permettre de teka babombo mais eloko touchenga aoteka bombo na esengo na sourire azoyemba yango banzembo papa na ba mama banani bakonda papa nani bayeni nini bayeki sasa ebele bateki bitekateka babotiboti na tembe batoni si Kinshasa Kinshasa komi mulunge baluba baye koteka na kini bakatikati bafumbolaki bafufu banikimiki masangu basalikali kiboli bayaka baye likola mituka bamemeli biso kwanga baye koteka basafu batekeli biso mbasu bawutiwuti bamboka baye kotonda na kini bafongoli babutike bakomi na bafarmasi bakomi bakomisione bamatisi baloso mikibwa pondu emati mafuta mbila emati batekela baplome babato baye kotonda na kini bayengayenga na vile bateka kabwaka nzoto batonditondi na rai bamongo
baye kotonda na kini bateki bitekateka babotiboti na tembe batondisi Kinshasa Kinshasa ekomi mulunge baluba mubayoyo obanene ndenge na yo ngana bandana ndenge nganga otobunda te antuka Bonzambe Lola ezofuta bien aimé dans les Seigneurs na bien yon tout vous allez connecter na meilleur site na bino la voix céleste Nzela Lola eska Bonzambe qui tarana loye mona maloba pe na misala Bonzambe Lola ezofuta simana to loba kenzama boto kwa wapi bien aimé dans les Seigneurs tozana ndeko moko OK boyebi déjà na banze numéro ezolega na net donc c'est grâce ya frère Aimé Kande to kotani nae en tout cas bien aimé dans les Seigneurs vous découvrir yemi ya se déguisara le gone bozo mona ki aga na pelenge na kombo ya papa na biso kombo nani kombo na en tout cas wala kombo na artistique mais kombo vrai nom na ngezali Bopa Mumbalongo Jimmy. Ok, on a bandé bazola na biso peut-être on a badou tezayete. Oko sabiso déjà dans les bains il y a émission na biso mais loko o moko ya bandé numéro que bandé on tout baebi pour le plaisir de philo moko ya motema vivence de homo depuis Londres na pasteur Feza Miss à la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich et sans oublier na maman Gisèle Lukelo motema papa Emmanuel na Boston. Papa na ba mama banani bakonda papa na ba mama banani bayemi ba mama antu bayeki kaka ebele bateki bitekateka babotiboti na tembe batondisi Kinshasa ekomi mulunge baluba. Continuez, pardon. bayeki kaka ebele babotiboti na tembe batondisi Kinshasa ekomi mulunge baye kotonda na kini bafongoli babutike batongitongi bimeble batelema na baliko mpona batala voisin mosulu baswai Vraiment, c'est pas possible. Donc, Balouba ne batongi sa Kinshasa. Oui. Soki na salaki eloko wana ezalaki na référaki na ba inspiration. Batu mingi bazoloba balobi yango pena baswahili baye kotonda na Kinshasa banduki bomengo batongi bimeuble bakomi kotala batu likolo ya balcon. Bon na référaki lisu balobi baluba baye kotonda na Kinshasa batondisi wenza lufu bazobota mingi. Donc ezalaki penza mo balobe belé soki bakoti na lopango ya bato balinga kofuta te bazobotola bato ya lopango selon ba inspiration bato nde baoloba yango ngai sikoyo na référaki na biloko wana yango mo na créaki mais wana koyema soki bakoti na mapango babotola yema ona na loyema wana okoma molaye obunisanga na nini te soki baye kokota na mapango ya bato banduka baye kokota na lopango ya bato bakoma kotungisa bato batekiteki bampango ya bato en tout cas partout dans le monde Nalina yeba un peu plus sur ta vie aux années au salarié na vie bon vraiment ngai naza artiste comédien vraiment nazalaki mingi nazalaki ko résider na Équateur nasalaki groupe na nga théâtral vraiment na evraki pendant 4 ans nzamba sungai nga nakomaki artiste numéro 1 ya Équateur ti ekokoma na moment moko moi difficulté kotaki ko se retrouver na Kinshasa vu que nazalaki na impossibilité yango na préféraki naluka mosala moko oyo nakosala oyo ekoki kooriente nga mais molimo na nzambe soso senga nateka ata bombo po namona ye bato bazotambusa mai namona ye bato batekaka basashe nga mpe namona seke soki nateki ata bombo mpe nakose retrouver nabandaki mombongo ya bonbon nazalaki na possibilité mingi te nazakotekaka 2 chances ya bonbon par jour moi 6 000 5 000 7 000 nazali komona malgré ezalaki insuffisant na kolia na ndako mais naamelioraki kaka na vie wana ti lokola nazalaki na talent na nzoto na ngai talent ekomi koganga yango wana omoni lelo eyaki
poussé ngai lelo na créer babiloko tina ndenge ya koningisa donc ozoteka babombo ozoyembaka nazoyemba oza na mwasi na bana bon naza na 5 enfants yo mpo oza moluba te boye naza moto abandu kasi baza ebele 5 déjà baboti na tembe oboti mpe na tembe nga na boti na tembe lokola baluba c'est pas possible. Ok, bande oiseaux la vie est passée. Oiseaux koba toujours dans mon salon. Na difficulté vraiment. Il y a qui ne côté kaba bombo tout le monde qui en haut. Et le lot frère Aimé Kandou. Il a été vraiment touché. Nathan Loza en haut. En plus on a chrétien au pays église monda na Moissinaye qui a mis un peu pour aider yo. Parce que mon salon on s'est décidé au tika mon salon tourner parce que moi comme ok mais oiseaux continuer à na côté kaba bombo. Mon zame là na fongolité. L'eau le foutite non. Bon, nde naza awa vraiment mumbongo ya bombo pour le moment nazo teka yango lisu te mais ozosala pe vike nazwaki mwa lisungi moke ya bandeko bazali na poto batindelenga mwa mbongo moke batindelenga mwa monta moko ya moke eza pena mingi te moke okoki kolianga ata 4 jours 3 jours mais nga lokwa nazalaki naza na mayele ya kobalola na moke oyo na batindelenga nakomi kobalola na chanzaki mwa mombongo mais vi na nga susi na nga nazalaka na besoin soki nzambe apamboli nga makasi nasunga mpe bato po naza na baide bacapacité oyo naa nango na motu ekosuka te kaka na koteka bombo il faut nasala mpe makambo minene na ede lokola naomona lelo tala papa na nga emekano andimi asoutenir ngai asunga ngai omoni soki asungi nga boseke nzambe oyo apesaki ye na moke oyo apesaki ye lelo azosunga nga bopapa nga mpe lelo soki nzambe asungi nga mpe nasunga bandeko mosusu oyo baa na batala oyo baza na makoki te vraiment soki nzambe akosunga nga mpe na kosunga mpe bawana mpe po akomba nzambe ekende liboso est-ce que kopesa bandeko bazolanda oposa ya kosunga oyo lisusu te na mwa loyembo lisusu ekozala bien bato ya mawa basili te bato kosunga basili te soki totali nzambe asungaki biso bongo bino kosunga baninga ntu antuka oyo kosunganga vrema nzambe apambola ye amen nzambe apambola ye amen nzambe apambola ye antuka mais eloko ondiri ozopesa mokuse na émission eza mwa molaisi te bakisa oyo ezanga oke bandeko bayebi te libala obetaki tolo wenza sashe mobali otutaki tolo mbanda ebele libala omelaki mbono wenza butu mama biloko kobela bana bakonimba mama sefora lamuka olia mama jonathan lamuka olia mama soki papa bimakango pochamame yo moko bimaki na salo mama don wana ezali nzembo oyo nga nalingi nasala yango ekobima awa na studio kala te donc eza baparti oyo nabwaka liboso eza ndambo mais sikoyo bacouple nango ezali yango ekolanda yango bokoyoka yango ntango studio obima merci na bano baa na mpo basoutenir oyo emekano kokota ok papa Aimé tomeme biso ye papa nayebi te qu'est-ce qui vous a poussé ke oyo banongaki ona ya mandeko na émission alors moi ndenge nalobaka nga naza nasalaka mosala na société ya droit d'auteur c'est-à-dire que soki moto aza créateur ya œuvre de l'esprit lokola ye omonaki na internet comment vu eza na biloko oyo asalaki je me te dit pourquoi pas namema ye na société ya badroit d'auteur pour ka déclarer biloko na ye de telle sorte soki motu ainterprété yango meka ye akayeba nini akorécupérer badroit na ye en fait souci na ngai epa na ye ezalaki plus ntango namonaki témoignage na ye azoteka bombo azoteka yango na esengo azoteka yango sans omoni aza mobali kitoko jeune a mobali kitoko mais
awuti pe na mbongo peut-être abeteli bino nini wana ta awuti na mbongo ebele taki par exemple na 50 000 dollars non je veux oui alors il sait que ba problème moko eleka na vie na ye akiti na se tant akiti na se il s'est permis à koteka ba bombo c'est-à-dire awuti na likolo akiti ti à se permettre à teka ba bombo mais eloko tout ça nga awteka bombo na esengo na sourire azoma langa banzembo je me dis non mais mutoyo qu'est-ce que je peux faire pour l'aider bakoko kosunga mutu kaka na eloko oyo azana namonaki peut-être na biso na pesi mongo a changé commerce tout de suite peut-être kokoede na minute wana mais après je me dis non comme ngana na société de docteur kuna nakomema ye na société de docteur akoma kozwa badroit na ye ya biloko na ye parce que eza babiloko na ye ndenge tozoyoka lobi la ya bato bakomi kobeta yango et puis na société ya basonnerie d'attente toke kuna banzembo nini soki okei na batelefone presque bato tu ezali mais azozwila yango eloko te or na soki ekote na sonnerie d'attente ozobenga motu ozoyoka eloko wana ezosalaka bato plaisir je me dis abana kozwa mwa mbongo na sonnerie d'attente ne serait-ce que na nzembo na ye moko wana et permettre ye ata soki ozwa ata $200 par mois ata 150 par mois et permettre ye à s'organiser différemment na ndenge azokovivre na vente ya babombo oyo ezopesa ye au moins soki 4 000 francs par jour parce que na 5 bana ndenge alobi wana na bandeko parce qu'il n'y a pas que bana avant bandeko le sous oiseau soutenir moi je pense que s'il faut l'aider encore plus et moi en tant qu'évangéliste aussi je fais mon travail d'évangélisation et pas naïe parce que dans mon église donc on va essayer de voir comment pour ça pour réintégrer correctement l'église à besoin les sous enseignement à la sous pour que talent azanango et sous na musala na zamba. Donc c'était ça mon souci. Je voudrais juste qu'on songaye si tu veux qu'on soutenir na muke ou peut-être na rozanango et puis na mayel o azanango ko tala ndenge ko faire avancer et puis ko tala lo lenge ni to ko sala pour que nzambe pe azo gloire na sima ya vie na ye et puis na sima ile ko nyonso ko sala moi en tout cas ce qui m'a touché c'est ça. C'est-à-dire comment na muta uti likolo akiti na se mais sans honte. Sans honte, il s'est permis à ça mais avec joie. Et c'est un conseil, je crois que pour Nabato Belé, c'est les lois qui parce que les lois sont de partout. Il y a un après ça numéro, il y a personnellement, de telle sorte que petit à petit, on peut ça 50, on peut ça 100, on peut ça 200, on peut ça, on a touché au minimum, 1000. Nous avons conduit belé parce que kota la dernièrement au monaki on a zaki nandako azaki nandako ya gouverneur voilà nazaki nandako ya gouverneur au monaki mususu on a nandako ya gouverneur alors on se dit si on peut l'aider ils la gouverneur ils la batunyo soit na baluka pe kota la nonini ko soutenir lié as exemple pour na bato ebele peut être un exemple pour notre belé. Donc justement, il y a un que non, on recevoir lié comme ça permettre que non, bateau balanda épée et puis de la musique pas me capter que soutenir et qu'ensemble qu'on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Ce que tu as fait de le faire au Lexi Awa, ça va faire que bateau yoka, bateau songaye, donc tu auras contribué la part dans la part dans la namusa nangai comment on ça la pour que ce qui monte à quoi songa ne kuboye, je crois que ça peut être bon et sur luxe peut-être kavanayete na muto nyonso azana talent na muto nyonso o akozala eloko moto ko sala que nous booster je pense que ngai na fondation Emeka Musa na comment faire que les gens qui ont les talents qui ont si tu veux bazaba créateur de ya ba œuvre de l'esprit comment qu'on rebooster bango et puis qu'on timika bango de l'avant. Merci beaucoup frère. Mais votre numéro de contact bon numéro na ngazali plus 243 85 26 61 104 Manuela Lessoso plus 243 85 26 61 104 un numéro bonjour. Merci beaucoup. Ce que frère il m'a dit que sur $50,000 au Koya une vie à base sur le ring. Bon vraiment nazalaki au sein na Équateur nazalaki parmi près du gouverneur mais naï cause instabilité moi si nangai toyokanaki te moi c'est memaki moi bilo nyonso na bana vraiment
nakokende akendaki nyonso ekendaki natikala ye maboko pamba. Ok, mpona kosukisa natikeli yo plateau bandeko bazali obandela lisusu en tout cas ekozala bien makasi. Bonne chance. Merci. En tout cas papa na bamama banani bakonda bapapa nani bayemine bayekisasa ebele bateki bitekateka babotibosi na tembe batondisi kinjasa kinjasa komi mulunge baluba bayekoteka na kini bakatikati bafumbwa bafumbolaki bafufu banikimiki masangu basalikali kiboi bayaka baye likola mituka bamemeli biso kwanga baye koteka basafu batekeli biso mbatu bawutiwuti bamboka baye kotonda na kini bafongoli babutike bakomi na bafarmasi bakomi bakomitone bamatindi baloso mikikwa pondu emati mafuta mbila emati batekela baplode babato baye kotonda na kini bayengayenga na vile bateka kabwaka nzoto batonditondi na rai bamongo baye kotonda na kini bateki bitekateka babosibosi na tembe batondisi kinshasa komi mulunge baluba mubayoyo obanele ndenganayo nganakandananenyaganga otobundate En tout cas. Merci. Soki papa zima tango kochamane yomoko bimaki na salon Ok, c'est bon Jonathan. Ok, là on t'aime. Toi t'as un nom, après ça.